Commentaire monsieur Robaksa tende kana utai koloba ete bande kuboki na utanga na mukanda ya Genèse 37 tima 50 kuna nde bamakambo ezali ko utaka kabisika wana. Raison tuza ko yana ngo awa parce que merci mingi pona yonde kumtotanga ka Bible chaque jour na yom to pesa mela opportunité wana ya koyeba kotanga toza na Bible na ndako. Kasi biso tanto yaka na émission ya la vérité tozonga katina se tozoka peta na biso parce que toyebi ete quelque part ndeko azali oyo ou bien azana Biblia te ou bien pas na Biblia kasi azwama likabo ya kono kotanga yango te po aza swate likabo ya kotanga mutnose azana yango yango wana ne tokitaka ko swatana biso omona ngo fatigue te ke amakama so to yebi yango kate merci sango yebi yango kasi kabola kapena bandeko bayebi yango te yango nde biso musana biso ezali tozana biso pressé te ya koyana ki connaissance ya makasi te mais toza pressé ya bandeko nyonso bayoka ba makambo ndenge ezali na Bible totangeli yango bango mama animersi ni zona na jina ndenge osili ko balika bwana sinoke place na ngana kangelo osolo byango ke tata wana akendaki akimaki abosanaki na ikatika kindeko na prison oyo azana na besoin ya nini ya lisungi qui est place to komi sikoyo 2 ans ekoki lisusu epai na nani epai ya Joseph na prison total epesi combien 4 ans azaka na kata prison yango wana bande konanga toza kozonga poto yeba tata oyo akei pe Jacob batikali na prison nini yango ezali koleka awa na via Joseph kati na prison na Egypte. Hallelujah, hallelujah, amen. Tokomi pembeni ya kwenda dernière partie na biso ya premier épisode parce que ba épisode za ko continuer place oyo na banza mama ani yo mutu okoyebisa biso un peu makolo ya Joseph kati na mokonzi Pharaon siko parce que Pharaon siko na banza tokomi na point où alota ki bandoto ka denisaki nani Joseph. Est-ce que vous avez les cambolines qui sont concernant ma polo ya Joseph Sikonanda ya Pharaon? Donc ndenga katu sukela ki wana prisonnier wana kenda muto alena kwa bosana na makambo Joseph bayoka na kisoka kena komi na cité abosana ete sikoyo Joseph atikala ika wana sikoyo ye mokonzi Pharaon ayekolota ndoto wane tungisa ke mabe tungisa ki abengisi ba magicien baye ba nganga baye ba nyonso kako bakoko mona makambo
abengisi bango nyonso baya po bapesa bayebisa ye ndoto wana ntina ya ndoto wana elinga koloba nini. Bato nyonso wana bayaki na banganga nzambe nyonso wana bayaki ni moko akoya kointerprete ndoto farao alotaki ezalaki te. Sikoyo mutu oyo ndoto oyo Joseph apesaka interpretation ya ndoto mpe makambo esalamaka wana sikoyo ayebisi farao ke ngai limbisa ngai mpenza mpo naza na likambo fo natubela mbala sikoyo mpo limbisa ngai ndenge nayebisaki yo te. Ntango nazalaki na prison ngai nalotaka ndoto moko boye epui mutu moko hebreu moko ayebisaka ngai ntina ya ndoto wana mpe makambo nyonso alobaka mpona ndoto wana esalamaka. Pe oyo moninga nanga mosusu mpe alotaka ndoto makambo nyonso asalaka mpona moninga ndoto ntango ayebisaka explication ya ndoto wana ye mpe esalaka. Ngai nabimaka na prison mutu wana ye alobaka bakoboma ye mutu yango mpe babomaka ye. Donc limbisa ngai donc mutu wana aza hebreu kombo na ye Joseph. Nani farao abengisi Joseph na kati ya prison abimi aye na ndako na ye mpo ayebisa ye ntina ndoto ye alotaki. Ayebisi eke nga bayebisi ngai yo opesaka ba interpretation ya ndoto yango nalingi oyebisa ngai ya ngai. Jésus alobi ngai te ezali nzambe mutu apesaka ba interpretation ya ndoto ngai te me nzambe. Siko Joseph ayebisi ok yebisa nga kasi ndoto yo olotaki ezalaki ndenge nini. Pharaon alobi ndoto nga nalotaki ezalaki namonaki baseti ngombe ya minene bazalaki na pembeni ya rivière. Donc bazalaki ya minene sante kitoko mpe bazalaki seti. Epuis sikoyo na ngambu mosusu ya rivière susu namonaki susu baseti ngombe mosusu bazalaki susu seti me ya nzoto mike mpe bilongo ya mabe. Sikoyo seti ngombe ya bilongo ya mabe kauka baye na ngambu place bangombe wa minene bazalaki bameli bale bangombe wana minene ata binomo bangombe mike emeli bangombe minene nyonso bale yango. Après wana aloti su ndoto mosusu ke nzeta lisango tozwa neti nzeta lisango nzete moko eboti seti masango ezalaki seti masango na kati epuis na sante kitoko masango yango epuis na meme nzete ya lisango wana eboti susu baseti masango ya mike ya bilongi mabe ya mike donc sante kitoko te. Siko mupepe ye ekweisi masango oyo ya mike oyo seti nyonso wana ekweisi yango. Ntango ekweisi yango ntango sikoyo ekweyi epuis masango oyo ya mike seti wana ele sikoyo masango oyo ya minene. Siko ndoto yango amonaki yango mpe ndenge mosusu alobi mpona nini ndoto yango eza bongo. Donc sikoyo Joseph ayebisi eke seti ngombe wana nde ezali seti ane ezali koya ya kitoko. Seti oyo nini oyo nani ya mike ya bangombe ya mike wana ezali seti ya seta mosusu koya nde eza ya nzala. Nde bongo soki okokontinue. Merci maman Annie lokola ozosenga antenne nayebi to eza émission na yo. Raison toyei na émission oyo ya Joseph mpona rappel ya bandeko ezali parce que tolobelaki mingi mokanda ya Genèse tosilisaki yango kasi mama Annie amonaki ete te tosilisaki yango na Rachel bongo Joseph mpona tolobela ye mpe te yango toyaki so kotombola ti na Joseph epuis tobandaki mpe na makambo ya tata Noa tolobelaki mpe bamakambo ebele concernant kaka mokanda ya Genèse kasi mama ni aye kosala programme na bakestion azwaki mpa bandeko eye komona ete eza malamu tokanga kaka mokanda ya Genèse nyonso yango wana non pas seulement ke tokolobela kaka Joseph mais tokolobela biso clan Sarah tokolobela mpe lisusu makambo ya jardin d'Eden na ebandeli comme ça tokangi kaka mokiko nyonso ya mokanda ya Genèse baoyo balandaka baprogramme na biso te tika kobenga 081 089 12 7 et 4 déplace na banza premier épisode na biso ekosukela awa epuis ntango semaine prochaine tozali kozonga na deuxième épisode ngai d'impresario Joaquim Zabwana na kotombola a partir ya likambo oyo mama anyawisi kopesa bandoto ya Pharaon. Raison totindiki yango na deuxième semaine parce que makambo minene elingi banda sarclage esi esili na kotombola na bandoto oyo tokotombola sikoyo deuxième partie spirituelle oyo eza kokoso
ya makambo etali mokanda ya Genèse. Call you